Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers internautes et fidèles abonnés qui nous suivent dans ces moments sur notre chaîne Congo Cool TV, la vôtre aussi. Hein. Là c'est votre seule émission Miroir de Stars de Lisa La Paradis. Aïe aïe aïe. Des cas dans le bar Lisa La Paradis à Memela Rabino Maramba bien nous a bien lelo veto eza roinda. Babe lelo to kanisa akanisi les sous ba veuve akanisi sous ba orphelin. Hein? En tout cas vraiment et ça là qui biso vraiment plaisir ya koko matina mabele total tokanisa ndenge banda qui d'abord abanda qui na marche de santé. Hein, babanda qui na kasi bo mona artiste nyonso bazawana oboyebi artiste nyonso bino bolinga kandet ba papa Serge ba pasteur patron bango nyonso bazaki na quand tu y a marche de santé o ya tokanisa. Donc babanda qui d'abord na wana bo mona batia so ya immense bo mona bango na cimetière oyo ya Kimbatio ke et place bande ko tokanisa babanda qui marche na bango wana. En tout cas vraiment bazo être transporté. Bonsoir qui vient transporter un monde sur le terrain, on t'a la peine papa Serge va passer patron pena inde. Bango tout vraiment colo dépa ti na terrain ya zaki terrain ya wapi. Merci beaucoup. Ti na terrain buda boko pour tala ba kombo. Terrain buda quoi. Place ma chute ya maramnya sur ezalaki na terrain ya buda. En tout cas vraiment tozaki elongo na métier. Babi métier noir. Hein? Yende mikolo de métier noir. Abi maman, biso tout ma colo. Mais tu as mis sanga soy. Abi que mère, nous avons transport à zate to kene biso inde dépati na terrain ya Bouddha. Mais la rati bokolanda wana esika auto kanisa ki susu basi ya artiste et comédien na bana ya artiste comédien o batikala o bazanga ba parents hein et ça la rafuma passe le roi babi nzambe mo kasa papa ya bana bitike. Hein? Donc après ça qui bandeko ba yaya na biso artiste et comédien ya ko idée oyo ya ko sunga ba femme veuve ya ko sunga orpheline et ça là qui vraiment bien mingi botala bino moko biloko oyo tokanisa aki kopesa na bandeko oyo na kantina lobby déjà trop on a bagi mingi ko na so mingi parce que bike ko mara souté. Mais Mimi m'attend de la femme légitime, dans la femme légitime, il y a Mimi qui n'a pas chaque jour. Gaïen, boss de boss, papi de tienne fumunsaku, il y a un boss. Eh, yo mutu yo landara lizae, yo so landara tel européen na nyemi kolombisus baronti bakolanda yo. Do so so ngana parole bo, ngana salibo yo landara lizae tel yo européen na nye. Do balo baraka ka bakulmana bakolohomen. Angaye, bayanga, bafani ya Lisa, na bafani ya Congo Cool TV na lela bino fort, mais to panga après. Baba na sino image, bon tozonga à suivre. Yo oyo sangisaka batu yango na Bible lobi qu'il est beau, doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Yawe toli kotambola tito koma na esika oyo tokokende nkolo kati na biso bandeko mosusu bayebi te bamaladi eza kasi yawe esembola loboko na yo pendant tokotambola nkolo accident te incidence moko te yawe ngolu na yo ekamba biso kobanda awa tobandi ti esika tokokende kokoma na terrain Bouddha kolo zala na biso tambola na biso mawa na yo likolo na biso nzambe na kombo kitoko na Yesu Masia nde banso tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs. Tomandi déjà marche Nabiso, marche dédiée aux veuves et aux orphelins des artistes et comédiens décédés. Nous soutenons le veuve et les orphelins des artistes et comédiens décédés. Nde yangwana tutozo tambola boyepo na bango bande ko Angola bazali Angolano
baya bakoya baloba batikali na sima bakoya baloba pe na ki portugais entre ta to pe na ngache c'est un plaisir ya komona ke to à chaque fois à chaque année to zalaka pe na max de santé pour na kokanisa bande ko na biso batika biso lokola biso pe to kotika bande ko mususu donc to ko négliger ba orphelin na ba veuve na bango te yango wana omoni na temps to na ba polo yo pe tozo marché c'est un peu ça bien. Merci beaucoup. Vraiment félicitations pour la journée à l'élo samedi. Toza vraiment vraiment la marche de santé pour na kokanisa bao batika biso artiste comédien. Soki bomoni vraiment ba polo auto lati artiste nyoso batika biso bazana ba polo awa. Soki cameraman ozongo bien. Alors artiste nyoso comédien ba kufo batika biso yango wana ozomona to bandi marche de santé na biso na cimetière ya Kimbatere vraiment na suka. Alors tozo kende siko ti na destination na terrain ya Bouddha kuna na quartier 1 et place to kosangana place bokomona ba discours ba blog ebele to kosala kuna pona ko kanisa ba o batika biso ko pesa bango vraiment ba o esengeli poto pesa bango pona ko laksa vraiment que non to ko bosa na bango te ata bango bakei alors ta bango bakei mais biso vraiment normalement photo kanisa bango à la longue ba babinate en tout cas artiste ku farate. Vraiment félicitations, on a CP Mingi, mais pas présent.
Parce que tous en essayons l'élo, tu es n'abissé côté que l'autre côté, kasi nkolo tout se là qui tout sangana pour tout penser na ba orphelin na ba veuve. C'est pas donné à n'importe qui. Raison pour laquelle Seigneur nous encourageons, Seigneur, cette initiative de notre frère Jean-Paul Massamba, y compris tous les artistes, au derrière Seigneur pour cette vision, où ils sont liés dans l'Ilobanayo. Car il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Il y a même des églises, notre Dieu, qui ne pensent pas aux orphelins et les veuves. Mais regarde, Seigneur, cette association où il y a des personnes penser à les orphelins. Raison pour laquelle Tata, tu recommandes tant qu'on a ça le beaucoup na yo. Son de konanga artistes, Seigneur, à ça là qui on a ignorance, seulement parce qu'il y a des artistes qui sont réunis. Raison pour laquelle lui aussi est venu, Seigneur, notre grand Dieu. Na lingi nzamba pomoy. Aucun moussaïe n'a surprise agréable parce que toi qui donnes la sémence au semeur. Ce que nous devons semer, tata au PC sémence, pour Ozanesika, Yakolona Yangote. Regarde Seigneur pour nous battre na biso. Tala Seigneur n'a besoin de mon cœur pesaka biso. Na nyonso devons mettre ensemble. Ce n'est pas pour penser na bana na biso propreté, mais ce n'est pour penser aux orphelins Seigneur. Au raison pour laquelle c'est notre grand Dieu. Bible zoloba otolingi ba sala biso to sala ngo pepa ya baninga yango to sepeli ko sala yango c'est notre grand Dieu se déplacer ka Seigneur pour intérêt ya ba orphelin na ba veuve tika poko ya lelo après midi ya lelo midi ya lelo nyonso nzam ils ont ça le coup mais pas na yo yo futa moko na moko et le programme nyonso et ça n'a rien que pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur que nous avons ici déclaré par la foi. Amen. Et le Canadien na Kimbuta Keto Jali. Bien merci Tozana.
Vos acclamations s'il vous plaît. Là je fais clin d'œil au docteur Songabao. Il est bel et bien présent parmi nous, le docteur Songabao. Merci aussi. Je disais grand merci au docteur Songabao, le président de la fondation Songabao, et aussi la grande dame de la fondation, Fondation Titikalo, elle s'appelle Maman Lili ML. Elle est là parmi nous. Merci aussi à la délégation d'Angola. Là je vois directement le président Carlos et Membaïka et tant d'autres. Ils sont là présents. Merci à Bébé Réal, merci OCG Serge Mwembo, pasteur patron. Merci à Gabrielle, elle est là, la nôtre parmi nous. Quand moi on appelle Liboso, pendant que les artistes et les artistes sont restés, moi le mets côté à la cantine. Aux artistes, aux alamabo, ma cassité, moi le mets à 500 francs, 1000 francs, 100 $ à la cantine, on a bâti pour les artistes. Encourageons les artistes, s'il vous plaît. 500 francs, 1000 francs, 5 000, 10 000. Merci à toi, Abalolo. Merci à notre CG, pasteur patron. Merci d'avoir fait 2000 c'est bien. Merci à Jenny Bobo, Chouchouna, Naboué. Merci à toi, Coucou. Merci à toi, Gabriel, Yakabina Bisso et même Baïkia, tout fraîche de l'Angola. Gantier. Merci à toi, Ngatier. Nadège Botier, toi, Diamant Kalanga. Nani Lissousou. Ils sont au la confraternité oblige. Moi, le meilleur pour avoir
encourager. Moninga la bino moi lomea. Ba papa bozalia wa moninga yo wana bo bamba yo moi lomea. Là je vois avis du public, mon vieux Didier Massouki, clin d'œil à toi, et aussi son excellence Mathieu Mobindi, CBC Campus Belgo Congolais. Là je vois encore cool. Et aussi, merci. Notre ami RDC Artiste, merci pour la soutien. Merci à Boya Sate. Clin d'œil à toi. La foudre, Amosa Nioté. Clin d'œil à toi, Pasta Freddy. Dollar, Pasta Dollar au Sali. Je salue la présence de Papi Makambo. Clin d'œil aussi à maman présidente Da Silva. Marty Sebazab est belé parmi nous. Tokanisa, l'artiste ne meurt jamais, il demeure infiniment à travers ses œuvres. Il est parti mais les œuvres sont là et sa famille aussi sont là. Papa Lokuli, voilà Bisoro Toutina Kwani. Bon, famille Lokuli, maman, vous allez peine maman. Ndima oyo na kombo ana na fondation Tokanisa yo mo yebindi to salaka na fondation Songabao nzamba batela bino tozaka kokanisa papa na yebide so ozane lo oloba merci. Merci na fondation Songabao donc nzambe a baxela mwebele a continuer kokanisa biso ba vers na lo. Merci. Tobeti maboko la milolo. Les deux, toutes vos acclamations s'il vous plaît. Tobete la bango maboko. Yokozuna maestro. Yokozuna yo. Bon, maman yoko matalate. Topesi mbote. Et c'est au moment où le sous ezamba liposote. Topesi yo Ndambo outi na fondation Songabao à travers fondation Tokanisa pour Tokanisa papa. To souhaiter bino bonne santé, famille qui de liboso, tu te recoutes en balasima. Bonne dimanche au thème à l'âme. Merci. Merci. Merci beaucoup, Tobeti Maboko, Tobeti Maboko, Tobeti Maboko. Voilà. Nous appelons Tobeti Maboko pendant que Bazoya Tobeti la bango Maboko toi encourager bango. Tokanisa.
Elle, c'est la veuve Gino Vangu Boyebile qui n'a pas Gino. Aouchoti Kabiso Kala. Maman Dima, cadeau Oyo, Mwanda Moyouti na Fondation Songabao à travers Fondation Tokanisa. L'esprit a bien. Merci. Merci Nzama Sunga. A Pamboula, PSPC Outi, en famille Songabao. Nato Kanisa, merci Péan. Merci beaucoup, Tobeteli et Maboko. Didier Massou qui a vu du public, tout le monde peut. RDC Artistes et sans oublier Cool TV. On est ensemble. Ok, merci maman. Nakanisi Fondation Songabao. Ensemble na Fondation Tokanisa. Ba sepela ki kokanisa lisusu yo nanzela ya famille Destin Njoto. Oyo eza juste geste oyo salemaka pona kolakisa bolingo oyo biso tozalaka nango na kati ya fondation. Next. Merci beaucoup Tobeteli Maboko. Tobeti Maboko makasi. Ok, merci. Famille MK, Fondation Songabao, ensemble, na Fondation Tokanisa, toujours Bakanisaka, pe bazo continuer na Kokanisa, Papa Nabiso MK. Yango, basali geste oyo, Pona kolakisa bolingo oyo tozanango. Napesi merci mingi na Fondation Songabao pe na Fondation Tokanisa. Nzambe apambola bino. Po ete soki ezalaki ete Nzambe akota na mitema na bino te, mbele pe bosali yango te. Lolenge Nzambe akotika na mitema na bino, kaka Nzambe wana apambola bino, abakisela bino susu koleka. Amen, amen. Merci beaucoup. Zakuponda na geste oyo tosali epai na bino. Merci. Nasengi merci na moto surtout oyo participaki kati na contribution oyo. Bisika babimisaki Nzambe akanisela bango abakisela bango ya mingi. Amen. Théâtre. Ce groupe s'appelle le groupe Maboken Galiema. Ouais. Groupe Wana et Banda Makambwa Théâtre. Lelo, nous avons parmi nous l'icône, le seul homme parmi ces gars qui ont vécu. Lui qui a commencé avant nous tous. Papa Moussa qui est là et en cela nous appelons le président Chipé Massamba ensemble là. Papa Moussa. Papa Moussa. Nous respectons les gars qui ont vécu. Papa Moussa, l'icône. Le président Chipé Massamba. À podium. Bonjour, bonjour. Et ça va bien, Kozana, Batwazo comprendre vision de Kanisa. Mingi bayebi docteur Robert Makala Songa Baote azali unique isanowana atikala yemoko nzamba wala pambola ye abatele pe tozana posa na ye yango par geste d'amour oyo ezaka juste symbole biloko mosusu bomoni moyen ya nyonso awa te tosalaka ba geste symbolique oyo topesi po tokanisa eza eloko te mais eza mpena geste d'amour. C'est ça qu'on appelle Tokanisa. Nzamba pambola yo, doyen nabiso, Claude nabiso, Ndengazara nabiso. Nzamba pambola docteur Robert Makala, longue vie naye. Pour ceux qui battent boy bazat otangi bazat 10, mais changement qu'on a monde artistique. Merci beaucoup, CG. Parce que Bishop Atobanda qui est loco. Tokomaki, j'étais dans les oubliettes. Par contre, Mboka. Mais grâce
la fondation Songabao et la fondation Tokanisa à remettre les missions sur le podium. Vraiment émotionnellement, c'est très grave. On a fait ici, bande kolanga nyonso o bakenda na bana mibali na tikali kangai moko na basi misato. Mais nakomeka nako satisfaire ba téléspectateurs na biso na ba auditeurs na biso akala. Déjà tout ça pour remonter et loko mosusu. Na pesi bino merci tika ite fondation Songabao au docteur Azako Kamba et puis la fondation Oyo moninga nanga bolingo tolinga la kalere ino solo moi sina mobala ekoba zamba pambola bango apesa bango mikolo mingi pe basunga bandeko na biso nyonso oyo bazali bomoi pe oyo pe bakenda babatela bana basunga bana na bango na bango na bango. Je vous remercie. Mais babombelinga kopango oli basignalenga ke yo pe oza na kati me balobite tosali réunion baliste salami yangai bazipi sikoyo tovandinga na beka kiteye peut se barofele banane metala bazotanga. Vous comprenez mon émotion. Je remercie la fondation Mobimba, JP Massamba, Dr Songabao. On est ensemble, Banda TJ à Koufaki, le 1er janvier. On est toujours ensemble. Merci. Merci. Comprenez son émotion. On est abattant fort. Tobeta Maboko, Tobeta Maboko. Merci Naba internaute nyonso o bolanda ki liza la paradis ya Naba ya Congo kul Naba ya liza la paradis agaye landa no liza landa no nga me okotika la ngate okoko mangate po jour busu okopokola nanie likolo landa liza etalio onga na lobakite meti bongo te yango wana c'est que bien et ça nga plaisir na ba inoso bolanda ki émission na bino miroir de star Elisa la paradis Elisa ya bino lemno fort place ngo makamangwe bebaka et c'est nga fosco na za la tempo na za bina calme angaye po wana penaza yanga ya ntima babi la femme légitime mi matondo maman de maman et maman de moi-même que j'aime beaucoup et puis ça zoa te kanda te po lobaka kaka babi Deborah Njunga mo sa pembe hein. Depuis Londres, talara yo, c'est bien. Mon boss papi de tienne quand on est dans le baka. Ça y est, on revoit 10 000 fois. Et t'as les binotés, balobara kaka papi de tienne fumutsa comme mon boss. Boya, mais to jali, to jakaka, to jakaka. Aïe aïe aïe, tellement vous avez belé babi doli moi que le vainqueur depuis France bambo tunu yangoana. José Kitoko Pembele, yaya agaye. Mon vieux, yo pena, talanga ke soute. Na yebisa ko daba code na ligne na soute comme na ba code. Te pardon, comme ça tu ma casse ligne na te pardon. Balobi Chikito Mushashino, vimwa sur l'Arabia depuis France bambo tenu yango wana. Bakulmen na bakulu homen. Ba fanyo so Congo coulé, hein? Na les labino fort. Na les labino fort. Donc grâce à Bino, disons ça n'est comme il faut. Donc comprendre ngadala les lots marambezado jeté. Biso tout benaya makolo. Biso tout ka makolo. Yangaye, ba biso tala modèle o métier salingai. Esi métier na kanyo kam konga na simba caméra métier. Donc ba lo mutu na simba kolikolo. Pa tambwisinga makolo depuis cimetière awa ya kimbateke. Si pena tabino moko. Tala bino mondi bomonyana. Musike za te. De la melipe ma. Non mo fiotola mais tout ça ni babi to ba soda. Comprendre? Soda tika soda. Biso to bunda kapona Congo kulu. Encore merci beaucoup et ça nga pena bien mingi europé sanga litoy, europé sanga baton na bino. Ezan sakate. Mutu mo gene pena chida l'art akatini pe place ya mbongo lobi émission Miroir de Star et Bandi ya Liza la paradis. Opé sanga litoy se olinganga. Donc ndenge bolinganga ngai nga pena lingara bino. Ndenge bolinganga la paradis, ndenge pe la paradis lingara bino. Babone hengai bongama
vous s'abonnez encore massivement sur votre chaîne Congo Cool TV et notre chaîne. Chaîne Abisonde. Chaîne Abisonde. Comme appelle abonné à chaîne Abisonde. Maman, comme ton santé, bêta Congo Cool TV. Congo Cool TV. Ha! Au monde a aimé balobi chaîne oyo et zara ya ba bogar na ba belle fille. Dans son là on la beauté té. Hé! Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, faut s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV.